Lingabino. Babwa qui sibino le quoi bamboa. Banda na oda c'est kala. Elata na kobundango. Makofi. Bona zangi le kofi. On tena ko wanga na kama ibele ba okena ngapi? Na kamwe. Na linga kana sila banda kala. Na lingi lisusu makasi. Kuna mambo asali na. Kuna makamba osala pa na mwana nga. Te musweza la kasoka olingozo makambu boye, mutakomo ayoki mutema mabe. Ezali. Eloko na ye moko malingi muto alekete. Toko naza si opre mams wa benga nga lelo esanga ke no geta akomi filme. Donc merci vraiment na mams na ndenga zo sala pona mwana. So déjà muto alongoleli déjà mwana aseke asungi yo. Esika sala ka fa kumisango. Eloko ezo peso mbongo nika yango na linyuka. Nika ngo pena bien na linyuka eloko ezo peso mbongo. Tali Nanata Casa Pro Max. Nanata Casa Pro Max. La millionnaire, la patronne solo. Tambola na ba jet privé. Et pas nani pas Chiquito Papa Paradis. Papa na restaurant na restaurant Paradis secret. Na comme la ville. Papa Chiquito. Na comme la ville wana. Restaurant zaka moko et Papa Paradis. Papa Chiquito. On se comprend. Paradis secret restaurant. Dans la kitoko balamba kitoko soko lingo liambisi. Matrice ningana. Nazo yebisa yo. Papa Chiquito. Nazo yebisa yo so lingo pa matrice ningana yo. Kende ko liambisi kuna surtout Thompson. Ta monena la mère. Ta la monena. Boba tumbelo ngombe, beba tumbela yo nini taba. Katika ko. Paradis secret. Na paradis secret. Madame Ipazawana. Madame Pakabaka. Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service. Agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde. Pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba colina ya ndenge na ndenge pesa biso confiance côté ba prix ADBM Trad et full service lui ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya defoite otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance pour na ba contact obenga biso ba numéro oyo oza bon mobimba. Il y a différence ezake otie biloko na Chine au futimbongo na destination ekei oui. Très chers abonnés de Yokani Télévision, on appelle Sylvie Nombote. Merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci les sous parce que vraiment fidélité n'a pas de c'est Sengo. Par conseil n'a pas de suggestion. Je vois d'ailleurs certaines personnes me dire que non. N'est ni ozo moi naté ozo yokanate tout ça na habité na ozo nga malembe. Oui parce que ceux qui n'a vanda qui moi temps. Si on a ozo la musala faut oui parce que cadence c'est comme moi n'est mo boiti ba ozo nga normal donc si trop ba fin octobre au moment la pena vitesse et ozo nga décembre ça somme makasi. Je suis là, je suis toujours là. Vous voyez que Batebele Balela qui va tourner. Et tout le monde convocation à nul. Babi, l'homme n'est rien. Babi, il n'y a pas match. Nous sommes dit qu'il y a maïs. Maïs, c'est l'eau exacte. Date au vendeur qui ont aussi ces membres. On a ici, date au clôturer en haut. Mais dans la zone, il y a un mot qui va passer un meeting de pas avocat dans la loba. Mais moi, si on a loba, mais si on a avocat dans la passer un meeting de la loba. Na roya ko lobela ngo parce que avocat bisinga na lobana mitena zilana donc merci mingi na tata nzambo azali mokele likolo na sio apesi biso na bino souffle de vie ye mingi mingi to pesa merci pour yende mutazo permettre nyonso to kanisi ko sala et sala maposo qui a permettre te ko mater na pesi mbote na ya mami longo de moi y abakou na pesi biso mbote mingi na chala mama Flo, awa de moi je te dis bisous à partir de là où tu es. Maman Florence et vous, Manakati à Liège, n'a pas si on beauté. N'a pas coupé sa beauté. La maman Alice Land de moi-même, n'a pas si on beauté. Président de tous les abakou, président Yocho, n'a pas si on beauté. Maman Kati Kanika, n'a pas si on beauté, n'a pas si on beauté. Bon, la maman Zozona Ande, merci pour tout ce que vous faites. Pour nous, dans Bébéda Salarabino, Bola, Mouyami, Soussou. Oui, parce que au fur et à mesure, tu as avancé. Pour trouver Borabino, nous sommes pas morts, tu as la passe.
na ye na bik internet ezozik ezopela moto ezobeba et tout ça là mais moto bosengaki ngai namoni bacommentaire ndenge nini ozoyamba ya ye te mpona nini et tout ça là na bio bozalaka bamibange babenga mabe oyo tolingi mpenza pose kaka question oyo tolingi bangasi bozela ifali na sisa nanu na bambolombolo ya ngambu wana bayaki na nini oyo tosisi déjà po toza mpenza na mosala on est dedans po yango nde mosala na biso nake kopesa ye mbote ya Gabi. Bonjour. Vous allez bien? Kaboy MK. Vous manquez un gars, Gabi. Vous avez une pause? N'a une pause. C'est quoi, c'est bon? C'est zone? N'a une pause, mais dans la zingana dans la pause. Il fallait pas payer maintenant, aux hommes, balamont au outil aéroport. On a l'ingara, fona dans la pause. Dans ça c'est pas que le corps peut tomber tikala pardon bon officiel était tikala qui kolamba et tikala qui faut qu'on renforce, je travaille beaucoup travail. Beaucoup de travail, fatigue paye, hein? Ma fatigue. Eh, Moussa les oléga bien, Zamba Osunga, Zamba Obatela, ça va. Ça va. Ok, bien pour bien maintenant il y a du monde à Liboke. Du monde à Liboke, l'objet qui est zongia. Somme. Il y a mis. Ah? Du monde à Liboke. Ah? La PC merci à Koko Nanga. Koko Nanga d'Alexandra Kolamba, Liboke à Limbondo. Donc, merci à elle. À sa coli, mais à ma Kamba Kolamba, 95 ans déjà. Ah, comme ça l'année auto bande. Oh là là. Mais côté Kolamba. Bio penza. Ye penza bio. Bango bio donc ye ko bambisa mai bani so olabi bami panjana auta lonka. Yango ndezo umelisa bango na banda. Yango moni to yeto sa la keka ba bio. Mutu buka lobaki abi ya Gabi pesa ya biso de somo mais akata ngona nzela abiso ke ko sokola pona ko éviter ba crise na bani faut bandana na makolo. Oui. Faut bandana makolo. Ubaki no makumai na makolo pendant uvani moi 5 minutes. Pour malilone et ma etambola kombana maman na mututé maman ko wu. Yango esa ba crise. OK. Ils savent ba surtout so monji mo eza makasi. Outika na moi ndenge wana weka mama maya malili moko wu la muto mabe mbwaki na makolo nga koma so na sikona zina mbwaki makolo abanda na makolo na bandi na makolo na ko nika makolo ana ko nika makolo le temps ezo wana ale na matisi ko tili kolo. OK. Donc ndeko yoki osinga hingango mingi yango na explication ma pesi yoza exact ya Gabi question na nga liboso na bandiza ya koyeba lelo tomoni getan na ndinga zo évoluer na SB. Yo moko tango zo mona na ndinga komi ndenge style de jeu na style ya scène na ndenge ni azo bimisa biloko bimisa ezo lobela oni. Vraiment nazo kamwa mona zaki na talent na nzoto l'air azwaki diplôme na ye alinga kaka sa réalisation en tout cas na etufaki ya solo na etufaki na senga nga lingi balini moko ba docteur ozata docteur ozata boye okende docteur ekipa ya na ye. OK. Ya na sa médecine. Donc na senga binga lingi ozata docteur bien lingi osala na ba benga ngoni na ba banque asa banquier na ba banque na ba nini no na liblo mo andeng bwana ozomona mais na kuzunjo kanda za kokena ye ko tanga makamususu mbutu donc akina akone ko tanga makamususu okene otanga kaka cinéma on comprend et na ko ibango après aussi dit kaka oui on a lingela kaya na ngote na lingela kaya na ngote ulingela na ngote pona ngamo kaka ngamo kaka na sepela kasa makamne mususu. OK. Na linga kaza na kamususu. Alongwa pena makambo. OK. On a linga ki. C'est pourtant on mon évolution na kaza. Vraiment na sepeli pena makasi évolution kitoko naza si au premier ça va benga lelo esanga kino geta akomi film ezokota lelo soki lobi. Wow. Geta akomi film akomi film. Wow. Et ça ngabi bo mo na komi bochenga te point. Bon frère moi na combien fois dans la gaga. Ah mais oui. Il y a solo hein. C'est tout que là la film maintenant liboso na kata S. Mais oui. OK. On se comprend. To ce qui na biso wana. On se comprend. Donc salinga bien. Merci vraiment. Don na ye. Et bendi kaka. Donc merci vraiment na Mams.
na ndenga zo sala pona mwana so déjà mutu alongoleli déjà mwana aseki asungi yo asungi yo kolinga to luka lisungi kaka te kakabela ki edesa akabite mutu soko abendeli yo mwana asungi yo oso comprendre parce que mwana akomna ba relation mususu a makasi relation na peso sunga kayo et ça est bingat et ma mère et c'est pas na mariage et c'est prophétie oso comprendre et ma mère la relation na pe ba otika ngate la relation na pe ba otika ngate. OK. On comprend. Donc naza vraiment contente puis baba coupe nous sonné bayamba papa popi biscuit na mutema mobimba les bonbons. Babi ozi opesi mwana ka lokolo na yo vitesse mwana ye kaka lobi à vitesse eza nini pana bino finalement donc eza nango ba prière kaka eza ba prière soko sambela nzambe nzambe abonofungolaka makambo nyonso et puis geta zwanga mobimba a mutema malamu aka mutema mabete et se partager akenda kotala ba orphelin ayo so bobo na sa caméra. Vous comprenez? Yende mtamemanga penda makambo orphelinat ponga za ochango kate. OK. Mtamemanga mtu aliboso na accompagner na orphelinat ezaye. Oui. OK. Tine na ko ndo mona la kota makambo orphelin pe boye zaki ye. OK. Nzamba tika ka ba na ete na makambo wana nyonso. Vraiment félicitations. Merci. Ça l'a tellement bien. Nzamba Pambola, tu fais la fierté des mamans, tu fais la fierté de tous les abakou qui ça nous fait du bien. Mais ya Gabi, et bangi sakaote ke bitumba na oyo la tamona no pour dans le même domaine. Awo bako bundi saye ba kuta na ngai pe ba kuta na ntsanga na nzambe na se. Exactement. Vous comprenez? Ba kuta na nga pe ba kuta na nzambe. Parce que c'est un homme de Dieu. Asa il la nzambe. OK. Encadre ka jeunesse na kati église. A kota ba bonne la kota ba prière donc ça passe pour mto ya ka ko sale mabe parce que ngamo pe mama na ye dans la carte église na sala ka pe musala ke elata na ko bundango oza prête na za prête ta tout kaka prête na ba na ngala ba koko na ngala ba ndeko nanga na ka prête ouais Babi kozo sala ngo les leçons oza mingi na si la bisa c'est parce que ozo linga ba bon c'est la mona na yo pour ba faire ça ba avantage ça pour ma fille mais bon exactement oh na wana pesa na kati tout ça là dedans na dedans na wanga na tenga za biwanga na wanga na te na nga wanga na za biwanga na wanga na te na ko wanga na kama ibele ba okena ngapi na kamwe na linga kana nga sila banda kala na lingi lisusu makasi kuna makambo osa pa na mwana nga na bomu tazo sabola mwana oboya ye na kamwe oya ko wanga na te za na ngobongo te wazoko ça passe bwana ezanga te ko sepelisa bato na sepelisa bato wana ezanga te na yango pe na kati bolingo matili su makasi na yango pe na kati je m'en fous basa la 1000 émissions et où tu la propre munoko nanga moko ya mututé mais Gaëtan ezana yembala liboso qui n'est pas battu pour ça la théâtre toi ça la déjà elan azui na kati ya SB battu sur vitesse amour asalaka déjà mais yo yebisko makambo pengene ezalaka okoke ko sala place mo be ba considérer yo te côté muso ezalaka soka olingo zo makambo boye mutakomo ayoki mutema mabe ezali eloko na ye moko malingi muto alekete atoko mi film kitoko alingi te yo ye moko afa le karabino ezali to mona rango OK atana ba famille kutu oka muto alingi te bino bozo boya osenga kaka ye kaka OK alingi te donc mutu muso aza donc azoko étouffer mutu o so amaka malamu alingi te kombo na yebi mama kasi mais pas si la na moni komba getan ezokende azana étouffement azé étouffé te lokote yamoko aleka ki émission changement penze ezali so botali ka téléphone akomo sombale tala ba téléphone otambo nango au sentir car yomoko sentir que non getan penza très responsable tala ba téléphone tala nga na poto na vivre c'est Gaëtan c'est Gaëtan tikolo babula kuna oya boye mama nga relation Gaëtan ayilo tala valise tikolo erazo kelembe papa 500 akei okuna nga relation Gaëtan mama papa donc na vivre
Donc mais tant azako sasa biseka mususu tant azako sasa biseka mususu ezaki nango te ya solo na ezaki nango te eza noka Gaëtan mwana Gabriel na ndenge kaka koloba mais sikoyo avec action ozolia ngo pe na olia mbonga mwana nga bien et ma mère on dirait mwana mwasi mais moi mobali tikoloba makambo yo balobi que Gaëtan comme kokumisa esili azobebisa mosala te esika asalaka fa kumisa eloko ezopesa mbongo nika yango na linyuka nika yango mpena bien na linyuka eloko ezopesa mbongo elumba solo te elumba solo te mkamta koso te esika oza na chaîne na wana ezopesa mwa infra nika yango na linyuka ozo comprendre nika yango na linyuka kolongola zo orgueil tia pembe lo ko balte ke ndenge za boye e komisiko ngai te respecter kolo eloko respecter bato bazoko mema na bona groupe mais respecter bato bato na scène linga bato ozo jouer na bango respecter pe équipe nyoso kuti po bokende liboso yango onga na yifsaka ye donc pesa pe na ba conseil onga na yifsaka yango wana et puis yemo de nature aza respect obi bato bili ba lo ba bi kotala yo komona mwana ibana éduquer et comme isaka ngana na comportement mabe même yemo getem ke na mama nga comportement mabe ya solo wana ata mwana ya bocha bi ke makoko la nga comportement mabe d'accord on ne pas éviger le comportement OK mais o nazo loba na munoko nanga yango nde yo kosala parce que na loba no mabete so na lobino mabe ndo mama ozo loba mabe boité mais ngana loba na yo po yo bonga oza lokwa ngate OK lelo na landi ni somo ko lobi famille bisal basali pa munene pona ngai oui bela oyo boka oui pona makambo yo hôpital oui bato mingi ba linga ba comprendre pour ba comprendre te hôpital ango ba soje ke na nyongo tikali to kokendende ozo kendende toto kuneza boye soki oza na mukoza mukanda na bango ozo traitement na ofele oza na mukanda lokwa nga kendenge na visa na kati ya visa nanga naza na droit pe ya traitement OK soki exagéré il faut na futa ya na limite ya na limite moko social a kozwela ngai charge pour social il pèse qui charge et benda ki $2000 OK pour nazaki vraiment très malade nazaki traitement moko ya kosala au traitement et bikisinga mala moko nazaki traitement ya makasi omoni tango na expliquer vient na choisir matata azui pe part bien choisi matata to pesi on na PCP mote merci na o pasali ponanga makamuna yo côté makambo ya Jani vraiment to ebe longi note même makambo ça c'est bon comprendre sikoyo o etikalaki il faut que sikoyo za na mutu akene ko se présenter que tozwango te to futaka ngo ndambu OK pour ba compte ata 50 € mtaningaka mona na ye ngasi konyo sona na yeba ki amonte OK vous comprenez sikoyo nde salike mikolo leki batindi mukanda il faut na futa yango mbongo moko ya mwebele di coup après o etikala grande partie o etikala nde bakomo katela ngai OK ako futa ngo 5 fois OK nesko moni nazo bunana na monta wana ezebele makasi ezemo ebele et katama le quoi déjà moi ba charge mke zwami nango nzamba sunga o ekozanga ngamona ko compléter d'accord donc ce que famille bisalu ba zui charge na bango père yesolo ba kutu nazako ba benga ngaku nazako yoka na tiaki mode avion no sala nga ba elubu na nga bani yoka kaka tozo bengo zo yamba te natala boye ndezala kaka azui charge na bango baki otika mbongo ekende pa ya petite sœur ba Irene Kidia le quoi ça na hôpital baki na petite sœur baki basali eloko yango comme ça oyo kotika la basola to kutukata ngo combien de parties donc vous na famille de ça vous na ya Gabi oyebi ke parce que ça va tika la bazo comme ba comprendre nga ke naza mabete omoni bata mayele batala bat na musika bayebanga kala te bayebinga kala ba comprendre que mbonge munene boye me ya Gabi aza toujours na katikata picle
afinga mina makambo ayete maboke kpeya boye na boye bona finga mina façon nyonso to buta finga libumbe kpeya boye sa femme est censée sa manière na finga mina tout batali babi mais comment bato surtout bakei boy kaka yena Teresia penza vraiment photo na tozana le moto bomisa toyela bien kaka yena Teresia balingi ngamba zunga famille na bangoti bazunga famille na bangoti na vanda kaka bepu yaka bi mena champagne elle tatie moi loko moko wana surtout moi ça mondele mondele au moitié mondele lor bisal OK yaka bi mena champagne ngabi champagne nini avana na mbongo na salama na lubu na ngai lubu na nga yo benga masa mondele mesa ba champagne o bato balingi yo linga bango te linga bango oui donc vous question vous poser que zaki ya mwana qui réponse ya Gabi na famille bisa la relation wana et tout ça mais Gabi est-ce que tant on va na pena bande ko mususu famille na bango pe yamba yo lolenge bande ko mususu nyo sa théâtre famille penza te lo baka bango moko ba yambanga yi tobima pe moi ba staff nati champagne mbienga et puis merci na pas bimisanga yambinga staff kabelinga quelque chose kabelinga perrique vous comprendre bien na ngali partie Denise OK asalange loko moko surprise na hôpital ma comme tabimi on est basalanga surprise na Irène na hôpital ka ya misu pas na comme tabimi ay pendant consultation c'est combien pas afuti ameninga na lié to seki to sololi na zongi ndako d'accord azolinga ichi on comprend donc au mona ke bolingo ezali ba 2 minutes ko mema ba meminga to balito ba ans ba bobo basalilanga pe na Belgique excusez staff ba spaghetti to fandi to lié to seki to meli ozomona bolingo yango wana c'est ça ozomona pa papi Kader abenga ngai nazati na voyageaki na ye kokuta naye na nini na eloko nini na garde du midi wana na utaki Liège to kutela ba na Bruxelles wana na baduche akia bimisi mbongo sur place ma tozomona ke bolingo ezali so comprendre si la lokwa zaki na été famille basali nini bazunga en charge ba bengi singa bayambinga ozomona c'est ça bolingo ezala bongo pena mingi ya Gabi diselo ya pardon ya ibutu et yo mona ki on a ndenge ibutu ya koti a jouer pe na SB film ya mwezo kota et ya ibutu ezala ndenge nini pour que ya Bijou la reine esala makele le lingo esali o bon kokamwa parce que bato bandimaki te ke Bijou akoki koya kosenga pardon ibutu azalaki ne mutu we moko mutu ebebi ayekaka lobi n'importe quoi mais tout le monde eska finga sila te ya finga ye soso botaka te boye non asala ngote ayaki kana ba changement na yesoka kei na yesoka mvutuma soki no moye wana kaka atia ba makeli na ye buzoba aseni ni akei mais Bijou pendande afinga kapenza pe aloba ba langage moko très choquante on comprend yango tango ya fanja monike na sande kunanga mabe mso azui ba conseil pa bato ozomona mso azui ba conseil mso yemo ko fanda ko examiner conscience atali nazo kende wapi vous avez des consciences pézalaka oui ezalaka penza wana on se comprend nazo kende wapi mais pourquoi ça même muto na lobaka azobanga ngelo kote muto na finga ke pepona nini asala penga yi nini azui conscience ayeko senga ndeko ne pardon et pas sengi ndeko ne moko te na bato nyonso tu obayoka mafinga pas sengi bon pardon ndenge tuta batuta maki mutema mutabongo to yambete moi si munene ndengwana occupé au la charisme bien sans esprit te sans esprit te ndeni mninga no moi si de finga ki obebana ina te osenge ka pardon po obebani te po si la bebana na été si la répondait à te ote si la parole qui ça été ayebi makambo ya lobaki on comprend yemoko conscience na dérangé nazo kende wapi o lobi nango nto komi wapi on comprend amoni ke ate na senga ndeko nanga nini pardon ils m'a bêté et comme ma bépote on a monde à ténèbres ndé
bato pour monde pardon ma bête que bana monde à ténèbres ou dans un monde à lumière au monde pardon ma bête au monde pardon bien oui pour comprendre si quoi dans ce le bijou la reine va bien na SB ça non ma bête et ça m'a bête ça triste pourquoi pas tourner alors bien on peut bien abina ina ngate pour kabat bo tianga na filmer na yende pour la conscience na ye reprocher yé que asali mutu mabe mingi pendant longtemps bané na bané ata iya mutu wana oyokate et ça kate que faut mutu ke kutsa na SB pour osenga mutu pardon non et ça que tamboli na ignorance au tamboli ozoye bateni nozo sala yo moko ozu conscience mais de comment lobby ezali yo ainsi que par exemple bijou la reine vous meni na kati ya théâtre mais likolo ya ndeko na bino bozaki pene ya ndeko belle pona kaka makamba ko senga ba garantie ayebi azeli si bijou yo pono apesa ote ndelo ko siliki sabino nga garantie na senga nani ko senga tenga za na mbona banki yo senga garantie tamba mo nande e banandeni toko mana na garantie ndeni bongo ndako na senga te garantie na komandeni na senga pepa nani po mutambongo azate mais vi on ne ba garantie nga Gabriel nga Gabriel nga ngai te nga kumisa ete nga na kumisa ete na sakinde ko kotela ye pona zako mona na omone longa meme so ba fingie omona esa nga pasi na senga garantie nga na lolendo so nazaka nango yo ngai Gabriel mutamunoko na se ngai na senga Gabriel nga na senga mutu ba garantie na konsala ngote e bana ndenge ni soki bijou senga nga italinga te na yimanga na bango te ngate na ko sala ngata mukolo moko te jamais dans senga te ponga na senga na zana mbongo na senga na zana mbongo na luka mbongo na senga te honnête betaki mbela boende kwa tike ndio mbongo ozoti te na senga bata théâtre te mais yes quoi c'est pedi na pesa te apianga te na obela te na bela ki na sengi te na senga ka po lema kama sesili te na senga mtama boke te eloko ya zo regretter za ndé eloko wana yango ndezo tumisa mingi parce que le dit que bino bozalaki wana bozo kumisa bozo sanjo la moninga po azi moi faille pour qui si bizarre si la pas à pesa ba bon garantie yo kango seulement garantie ya solo wana oui OK moi mtongo moi beti solo na kuzu kaka moi pe eleki vous comprenez ko senga mutu peut-être na faillite nde onanga na eloko te bakiselanga ya pomte mais nga na osala ngote po na yebi maboke bien ndenge tambola kana osala ngote pe non nazanga pe mbonga garantie te ngane naza so ina longwa na koloba na kolo pong teke na olongwa azong sala mbongo pona ke lukanda ku te na kezwa mbongo na banki na lukinda kuna silisi na kozwa mbongo na banki na silisi na twinda kuna na silisi na sina pakoli kula na sali tutu là encore presque à la fin na isa ko lopango ke na obima ali bazongi singaza ka bongo dengeni elingolo bake na zanga ka mbongo na kozanga mbongo ya garantie te na zanga ka te pe na kabela ka pe batu na kabela ka pe batu mais na koloba pe te na kabaka trop ya trop kabaka trop basenga nga na kabaka mais na obete nango tangwa te ezake na yede mutu na obete nango tangwa te yo tchaka ba caméra te na tchate te chapone kasi généralement ba bina monde na bina tambola bon so ngo kabela muninga na foke na caméra te nga na tchaka te nga kutu na pa buibu na kina na pesa mbongo a exiger ba caméra mais bo tcha bozo ayendenga zo pesa nga kutu na boya ba ivi pani baba témoin na ngana boya te bo pesa ndenga zozwa ba misuba zoya awa kaka yake yi bo pesa bo zwa ndenga zo pesa ozomona pena ke ina kena passe wana na mutema na kesala na isoto sana sa le groupe o te bo tika ngabi jamais na pona quelques têtes quelques uns ponga linga suma makambo wana te mais na ponika ba o toyoka na bien pe o ba pesaka est-ce qu'on a wapi un groupe on va nous sentir la bouille te
te coupe to tchon pe na bato ba bien ngote mais bon ça là déjà et le manger to to sala coupe de to mbongo coupe c'est pesami to zela ka to kangisa mbongo wana batapoto batindela ngana o ngana zala ngona kangisa to tetika OK batapoto bike bambongo eleka bale 5 bani misu bazo zelisa faut to zela bango pe kaka mikolo ngo pe yango ekoki et comme na pembeni c'est mbongo la bango eleki ba futi to keto seto pese mbongo na ebele mba mona maboko na tie bato ebele te bato ebele ba bien ngote ba karitwana ba karine pala banani toza bato o bato bike bat o kanangi kananga mais quand même pas la bato balika na TV ba bien no otani ami la kisaka côté mon net ga za danger te azane loko atonga kati so mtatonga ila ila mbaka $400 ezaje ya so mtatonga ila mbaka $400 ezaje te combien de personnes atongela asimba mbongo to sala makemba minene au moins ba 2 mitu ba 2 mitu ba 3 mitu ezaje bo sangsa ba mbongo kuna te to sangsa mbongo te yo sangsa non te te bo sangsa mbongo te kuna bakosi bo $50 sorti te wana eza sorti biso to sengaki lesa biso te olatisa biso te to sa biso moko biso moto senga to sa staff alekeli mutu te azwi sponsor makasi te sponsor ya kobondela il faut louer salle il faut louer podium faut louer bateau babetela biso baso babetaka wana faut futa bango combien zwaka il faut kutu yemwa biso apekisa su mbongo asenga ne mutu mbongo te tosombaka maputa osomli puto tongisi maquilleuse ye moko bon makambo yo na matata donc vraiment on est on a TV ya ko c'est la mninga makambo makasi boy ezala awa makambo ya théâtre comme makambo bitumba côté nesto kuta to betana nana ni sasa c'était makane ya te ya no de moi ba obunda ba obeta te ouais bon makolo makambo ya 7e parce que yo na maman Thérèse bazala kana c'était marana ba audio na bino par rapport à makambo Suzy ban zara ya solo nani yo na Thérèse ya no que je salue je fais un gros bisou au banga ko affronter 7e bagarre ko bika kana ba audio na bino po lo bango liboso ya télévision kana ba audio te bonga banga audio na ngaba bimsango oh Suzy banga te réclamer makambo sala ngai na sala eloko te yenda sala bato to bato basala mais 7e bagarre lo bango na TV te ngbe ngana yebi te ngana sala audio na Suzy te Suzy bantu da sala ye ba audio atinda yango ba audio wani zala kati de lo ngai mutu ngai ngina banga ka mutu biso audio na ngate ata la fingi mutu bimisa na wetali ngate etali ngate ate tumbi ekosanga pe lo te yo na no preta gi nga linga mutu bomba audio na ngate na sala ngola nkoti oyebi te nga so mona sala le audio na sena nkona mekio bibisa ezikisa Zaire boya na bino makambo sala ya se plaindre mais abanyo so ne bo mama pas bela yango bo banga ka epa nani kasi mseti mbara mutalo bika bombisa ngo kuna boya bombisa pa bela nde nini na banki na e ana na audio te arani na ngote azate Suzy paki maela mutaba audio te le banda yepa na obo sololi aza na audio te ata pezali yangani te yangani na obanga te babi misana bango talinga te osila na bamo talinga na ngonga te nge loko mo etalanga ngana mokili eza te na banga ka te mais comment ya makofi ya gabi boss makofi bona azangi likofi nani azangi likofi kofi yo pozangi likofi te nazangi likofi te ngam na oti poto na oti na kolia epa nani epa Chikito papa paradis papa na restaurant na restaurant paradis secret na comme la ville papa Chikito na comme la ville wana restaurant zaka moko epa papa paradis papa Chikito on se comprend paradis secret restaurant donc kitoko balamba kitoko soko lingo liambisi matrice ningana nazo yebisa yo te papa Chikito nazo yebisa yo so lingi pa matrice ningana yo kende ko liambisi kuna surtout Thompson ta munena la mère tala munena boba tumbelo ngombe beba tumbela yo nini taba tika boy mkatika ko
Paradis secret. Na paradis secret. Madame Ipazawana. Madame Pakabaka. Madame Pakabaka. Akozalawana. Tokozalawana. Na novembre pe na kozalawana ko na esa ki kutudelo ndonga bien tukanga funa ko bandela ko lia. Formatrice ninga na tema tokenda ki retard. Na Marie l'enfant tressaillit. Tozakena baba Marius Kosi ba de Londres to liaki kitoko papa nani pas chikito papa paradis. Restaurant paradis. Paradis secret. Na comme la ville. Nga pena na kangika na na madame. Somo. Donc c'est un peu ça. Donc yo zana yo Italie yo te bangambetela ko zate. Te Italie ngate. Yo nyo se zali babimisa. Eyinda so eyinda. Babimisa na mutasa kufa na. Mutasa kufa na yo ngala ko nakosola na nani. Ekas. Okosamba na bodio na yo. Na ndenge ni. Kantenga alo ba gabi pena mamba sala ngai. Alemba mo pena leta bandimi. Eza saste. Ya solo wana. Ela saste. Yo considérer un autre. On reconnaître peu comme ça là ndiko. Vous reconnaître pour ça le connaître na force mo liko na bino parce que il y a zo détenir ba audio moko ya moto. Ngai ata na sala esa ngaka eloko te. OK. Esa ngaka eloko te. Ozo kate. Na comprendre ça. Ata na loba, ata na sala e osa ngaka eloko kaka te. Ya pe mambo kala. Ata ya sika. Eleko sala ngela te. Eza ya sika ya kala. Là on t'encote. Yo benga vara mo na vandika be papa na sali tendresse audio. Apa nzangoka ndenga mo. Kona ibike soka vanda ko panza. Nga mutu tenga banga te. Est-ce que vous avez bon géré votre problème? Non, on a mutu te. Pas bon malheur. On a mutu te. On a mutu luki na makambu te. On a mutu ngaka kwa demo moko boy. Nana ke senga mo ga garantie ngai. Et pas maman Olive et pas nan. Mutu na kabila bino pe mingi ya gabi comme Yesu. Kwa niko komisa mutu nzambe. Kwa niko komisa na niveau oya zala kite. Mokili eza makambo nga tout nga na yebe ezaka mutu sala video mama Olive atindi mbongo zwi nga na yebi yango wana nga na yebi yango wana ba misusu bino bozo betaka wana nga na yebi nanga ngote babike er mo pe wa ko joindre mama Olive te mais yepa bando bisaba mbongo opesa bino te bon na yebi te baba misusu epa nanga salama te na tika pe osa video kuna ko senga pe mama Olive mbongo epa nete. OK. Na sala ngo pété. OK. Na sala ngo te. Si on a que Dubaï on a osenga te. Na senga ndeni. Maman ye moko na conscience na ye. Est ayebi que Gabriel est là. D'abord que sortie médiatique qui a daté mutu ya ko boma pena makambo bien parce que on a sorti wana maman Olive va finir ma mingi. Ya ngone les sala pena que maman Olive va lingi kutu sous contact na binote. Alingane contact na bisote bandakala nani oya ya nani yekana eno nga sima. Eno nga sima. Ya dati ya na ngosima. Be bandaka na déjà ko. C'est bandakala. Bandana oda c'est kala. Siko bandaka c'est nini mutu ndoli kana se wana. To ebite. Makambo. Ko regreta rango. To regreta tendeni. Est-ce que vous avez tué est-ce que vous avez considéré bino? Est-ce que vous avez linga bino? Babwa qui si bino le quoi bamboa. Bon regretter tendeni. Babwa qui si bino pour la nuit. Biso so to na maite. Kabatsele. Biso so to na maite. Na sele kwa na maite. Ya solo wala. Biso so to na maite. Elongo pena. Nzamba kwa isi biso tout. Na mai. Na mai. Siko to tuna na est-ce que bomba kite? Doba. Bon, yo bien que aux lobby kuna muso po mona moyen po bombe yate. Si bitima comme ça kapum. Mais baba vous a faute mais comment on va faire? Et ça ka bobo na ngole ya kineni. Boss aibi ke na kozwa lobby. Na kozwa lobby pe na kozwa. Bazo kaba ba osala ba nini ba folie ba nini. Tangu le mbonge yaki.
et memi bato bakufa ebele bato basala ba AVC bato bakufa bato ba nous comprendre pour ayeba ke lobby pe na kozwa ezaki bongo ti Pitoyable, hein? C'est ça la vie. C'est ça la vie, maman. Tu es biso kaka. Tu sais comment qu'il y a ici. Bon bomba, bon soigné. Yo moko ba ya gabe il faut ni faut ni ka ona linyoka. Et la peleza la pembe. Et le gazo peso mbongo. Là je salue Nanata Casa Pro Max. Nanata Casa Pro Max. La millionnaire, la patronne solo. Tambola na ba jet privé. Zoteka ba terrain na biso ezakaka $500 aux 8 terrains. $500 aux 8 terrains. Au sommet au salina ba dépense na yo ba ba pancarte ba nini au sommet terrain na $500 au kombi maman lopango kombi papa lopango 20 sur 20 ya munene na maluku menkao. Na maluku menkao benga na 089 65 61 779. To fungoli su offre msusu na Mwanda. Mwanda to bandi na $1000. $1000 moi kotoyo. 2500 pour pembe na mai 5000 pena na mai mu pepa sika otonginda kuno bien na mindele bozo fanda bozo sapela mu pepa sika to moi sana somba babiloko ya kosakana ta bomba na ya fanda na imele lolo ko mo de bénéficier nango et tout la raté somba ya ngo bana no babeta peke papa bien lupango to bandi na $1000 2500 5000 pena na mai Mwanda nde makambo mikolo Mwanda nde makambo yaka bibale kino na théâtre za banane oyo zo reconnaître banana bango kala waza leki na yo oyo bika leki en tout cas na yebi matin vite nde bosa la théâtre vite oyo leki na te oyo banana bango pela bosa peut-être ba 15-20 ans te na yebi te na yebi pesto utate na yebi tembe pesto ubimea na yebi te mutuma ko na yebi te to monaka to sanga to esa mutamta na age na mutamta na age na te mutamta na age na bilongo musu pe kenda esika ekenda epa ite ça veut dire e vende esika moko ya kaloko ba mongol moko boye kenda pe pa ite ato macho kiti ya gabi ouais on a oyeba mutu foza bobota mane côté moko oyebi ye c'est ça. Donc, si vous voulez qu'il n'ait pas été. Neti ba Abiel ba Viviane Abiel ko ba age mimika bon po baza ba kola côté moko kuna ba mimika bon ba yaya ba Viviane on se comprend aya ko ba kino ya nanga oyo aza mona boye bien biso neti biso boye to nga elebi mutu na ebi mutu to kola Viviane za leki OK mimika bon pa leki non te na ebite mais dini Abiel na yebi azaleki mais septième Abiel to sambela église moko to bango biso nyonso septième azaleki non quand même te na yebi te ya kola na matadi ngala kola na kini na yeba ndeni to ça va ça azaleki non nan coquette ça oui azaleki azaleki OK ngana osaka banani bana matadi bana ba Kongo ba 4 âge makasi ya solo oh wana yebite wana bambisi oh ne balika tola ka akabolonga ya katika na mbele akoza mo 65 aina 75 tika 10 kei ya gabi oh kotia pe motema te ka kozongisa ekei akena ona libulu akena ona libulu a complicité na famille na ye obi bandimi disone kei bo baleki ne kasi bana mote moi 65 on peut même 75 10 kei assumer ngopé assumer conséquences na mbeli abora nkuna ekebela la mai ndombe abora mai na mama kayalmu wa polisi wa lukarae ya kabitiko 600 ko bina kyonka lelo ata moi dete me 10 sakala ka ba bwaka mabe po mona penda ke non age ezaliawa alongolaka plante suki polele atie maquillage te makambo ezali kaka boya ya col ebende mwelongi biso bichaka bakole te biso ngazi tozali sakana te na lapi
10 wana ko na libulu tina libulu ke ina open même ko mi disimu nzamba otuno musuku ta bota mwana pa boti bakoko si ba kunde ba tanga komba mwana wana te babu botanga ko mwana pona ka age yebana tango deja zo bela sa lobi so na kufi muta bimisa te na yoka te ata na kufi ne bo sakana ba connaisseur ba yebi katika mwana bosko ba ya wana ba kolo ba yoka binoka mo ba mirmir siko mo ba mi mais poni ba lo ba wote biso mona ngote mais poni ba lo ba mwana ote poni ba zo ba mwana ote poni ba zo présenter ka mi balé bo mususu na wapiye mwana ngo kuna pe baboya ki bazo boya ye kuna na kanda na moye pa lo beyate ba mama leki batelemele ba mama kulutu mama moi ça la autrement exact suika na mama ma ouais mwana to mona ya tiki mwana choc misu petit lelo aboy na ba mona ka koli abomba ni mwana mwana wo beli boso azali matanga ka mi balé si lelo azipa mwana mais na mwana eza na ko bi e comment na ko bima o comment yebana parce que yebana eza ko pola il faut bima kaka ko meneza ko pola e comment na ko bima ote asa mwana de konete ya yeo nyo sana pona okata ka age c'est que maman comme ma série pena makasi bo c'est personne de bimisa ba Hervé to bimisa ba Gaëtan ya gabion eza fierté na yo babonga na mwana ezala ata wana komi malédiction mbali mwana bénédiction c'est que bomba ya yo wona zo kena l'encontre de la Bible nzamba pesa ko mwana za maele te makambo ebangisi ngai pardon neka bina yo la une émission moko vous en avez éducateur de ya master ya solona vous avez une éducateur à masse te to sala maboke mikati na maboke na boyedika batu te po pesa so ba leçon to pesa leçon ni biso moto sala makambo ngo leçon ni to so sala na biso ka makambo boy bino ne bobika do bo so système bo sala o ngana lo o ngana sala bo sala te bo sala le na lo o ngana lo bi biso to abongo na ndenge ni suya ko bi mama o ndenge na biso ti oya banda kala lelo do makambo na bino na bien te to tambola na so bien te wana yo poso reconnaître bien te neti na ndenge ni botambola bien te tambola so bien te makambo to sala yango to sala te makambo yango yango biso to sala te yo somo yo ne théâtre on ndenge ezo zika le makambo esa malelo yango biso to sala il faut ka to lo bango mais biso groupe tam salongo to mona ba banda éduquer master makambo pe ezalaka kaka ti lelo pe ezalaka kaka mandi ya pa na bino pe na ti lelo ezalaka kaka makambo pe ezalaka kaka do bo so to bino biso ba congolais azani kaka boya o changer na été o mato kita nzamba sombelo secret o komi nzambe zo le koleka nzambe siko na ndenga sombelo secret donc ta sombelo siko komi nzambe te nzamba sombelo secret ko komi kozwa moi 10 francs moi 20 francs o kongo kene moi poto sali moi boyo sali allez o komi nzambe kongo la zane mutu te yo zo ko éducation masi na biso tobinga bino bongo po na ba leçon bo pesa na ba film bo salaka yo zo leçon zo tricher na ndaka libala yo zo leçon to so kana zo leçon yo zo leçon te bo ko changer mo tant fait bien te mto changer mto azate bona via bien te mto changer mto azate atom macho kiti mto changer mon soit sepel mais quand même tant bo ça ngo biki o vie na biso za bien te oui bien mon yipo sala mabete oui peut-être ça rappelle oui biki vino pe ma quand même kas yo do bakana biso na bino pe biso peut éduquer masse quand même kas ko sala te ya gabi il faut se passer makambo susu po yebi ko éduquer masse eloko o na sala te po ngai pe bato o batala nga bazwa exemple pa nanga o minyati benda o kangi benda ko ka boy
mokili oka boya ya tala mona na misu leka nzela koluka kokundola te kokundole komona kebele Aminata nasio na rap kokundole komona ebele mokili yango kosaleka mokili yango tala leka Aminata son père ya yo yango bongo ya bongo ato kamwe 1000 fois bongo ngasola pembe ngasola rasko na sola loka lité ya pété loka pasteur John mais ya pété nango ya pété nango ya malembe nango muto omona loka azoba mais na okende on comprend quand tu so mona ka lité ya pété aote ya osika ko sekate ali makamoko ezaka makasi aloba makambo eza na zuwa ka baleson na makasi ne naza nyaka bi na komi na presque na suka yo koma na suka na koma ratende problème na makambo ezaka ya otuna tala ba pati recto verso koto yo ka ngaka na opposer ka bakesi mais nyaka bi leki na o asa na problème qui pour na bino bolinga ko intervenir tende ko na bino moko na bino azo finga ma sur les réseaux sociaux na kibombanda moko bon nani coquette n'intervenez pas vous ne dites rien vous ne faites rien ngai kuto mon bala se permettre ko lobaki la mariage na imo mta sala ngo ngana yaka na veste na ngai kaka boka kata na mbongo sa mariage hein koketa na mbongo sa mariage mais ya lobiki yes ye mutana na mbongo nyoso koketi te ye mutana na mbongo nyoso koketi te pe azape ya un mode liboso koketi te ya solo na te ezate komona koketi bongo ta matata ko bato bazo matata bazo lobako ndenge nini kokota zo tolérer ba bêtise à mobile ne bazo filmer pas moi si mususu ba vidéo ezali na ba téléphone ba filmer moi si on a zo filmer azo prouver coquette que ngana na mobile note to lali moi si on a été suis et tout ça là ndeko kokota yebisi yo nde muto zo misambu ça pour le bako za grande dame est-ce que il faut que kokota continue ko tolérer ba biloko bon parce que ba pesa le quoi et comme le quoi au deuxième mois si abimi kokota zo ndimaka nyonso et là ni quoi là c'est alliance il faut faire ouais baté yo le beza un mois dire ndenge ni ka ça ça la maman alors ba té devant coquette bote image ko lo ba biso ça toye bien on bete masanga boto lo banikasa on de so ba ko meso pe masanga on sa maramna sa kwiti on sa maramna sa kwiti oye ba marambo sala te omoni mais conseil au pesa leki no kozani bon na pesa conseil ni o yazo mona leki onga na omona on comprend o yazo mona leki onga na zo mona et puis na mokili oyo ezaka te ke bote image ndem taza mobile ibali bazé belé mariage ko sa manango lelo soki eza nango mariage malonga tata lobi ko kabwana ngo yo menga linga kangini mokonzi atika na ye poso zelika miso bato ke batu bakoloba kaka mariage en siko okufi c'est yom to okufa ngala esa même baleki ngala esa même banyes nanga ko saka sambela miso bato te na mariage soki simba te mais maka beauté mais maka nyonso ekendra mobali atazane on se comprend et bébé sera maka mebele to bote to balaka to yebaka te ke osuka boy mais du moins que nzamba moni motema na yo moni ko balaki oza femme sérieuse o bali na osali mabete okino pe otika nos continuer de vie ko keta na art na nzoto mobile wa réclamer ko kati ngombe za makasi andumbate moi na commune ba doute faut basala ba ADN tout ça eza ko humilier moi si na yo ki komba te même moi na eza coquette te eza ya bote te eza coquette ataso ya boy eza moi na coquette te ngaso naza na boy mwana naza mwana nga lobika to aza yanga ya rasuma ka minene te c'est ça le problème la petite sœur on veut sentir que l'obane pour ça à l'équipe en live il y a Karine Mokondi tu sens qu'elle a mal
Azo Kapenza passe, elle a dérangé. Azo expliquer situation, mais tu sens qu'elle avait mal. D'ailleurs, Azo expliquer en plein tournage. Elle a un tournage quelque part. Pour nous, on a Azo Pesa Bande comme sous moto. Et ça fait très mal. Il y a des gens même dans les commentaires, Azo si il y a un beau temps pour moi. Pour sauver les Kiko, il y a Gali. Aza Maëlle Makasi, Maëlle classe. Maëlla Moussala, Maëlla Bomoto. Ah, c'est sauvé. Mokili ba sauver so moto te. Yo motala ka ke no place na otia likolo za ndengeni. O c'est sauvé. Kozela batute. Wat ba comme na ba réserve. C'est ça au conseil na PC ka ngwa. C'est réellement ils abongo. Na lo sur internet ça passe. Tout le monde a ngotongo midi popo. Tout le monde y a no sali vidéo na kanda nyonso. Par rapport à ma cambo outil pour le bamala, septième et tout ça là. Il y a ça y a nos conseils. Bon, à conseil on a PC à boire ça na ya. Pas vu que c'est beaucoup de fois bundaka. Ba bunda na banté. Ba kuta na bunda na banté. Bo na la mino TVT. Thématique pe na Teresa atika Teresa Kimia. Ala tepe ko. Avana isika vandi na ye kuna vana na ya sa makam na ye. On comprend. Koyaka na combattre rezate. Ça makamna yo, bongisa vie na yo. Bongisa vie na yo, luka vie na yo, ça makamna yo, améliorer vie, tout ça to bandi ba théâtre le loté kala ba 20 ans déjà c'est beaucoup. Ba 15 ans c'est beaucoup. On comprend. La vie avant après ça bien, vous avez pas défi et tout ça, ça va bien non? Non. Septième. Oui, bon ça souvient dernière ça va bien. Te na ko bon sa vie ça kate ke vendre c'est ka bien. Donc bongisa makambu na yo, bongisa vie na yo, tracer makambu na yo. On comprend. Tracer vie no mususu. Wana ezavité. Ezavité ko tshaba kitamba na mutu, amaputa ba ko ya ko seka ezavité. On comprend. Eza eloko mo C. Eza eloko C makasi. Il pas bana théâtre. Kala lelo te kala. Alors ça na groupe. Ah ba groupe ka ba mundu eri bani. Tu comprends? Conseil na PC ka ngwana. Ezo simbe soute ya sa maka mususu. Ça veut dire il y a un article qui porte parole. Il y a un article qui s'éteint. Il y a un article qui s'éteint en temps ça vie naï. Il y a ça les années. Qui porte parole. Qui porte parole, bien c'est ça qui porte parole. Il faut qui porte parole on ni les autres simba bien. C'est ça le problème. Ils ont foutu à Guito. C'est ça. Mais apparemment, Molili Pente côté. Molili a Makasi. Remarquez moi. Molili a Makasi. Il y a un balabou qui dit qu'il y a pardon, ils ont continué. Molili les listes ça. Qu'est-ce que c'est? Va bien ngati. Oh. N'est-ce pas que bon maman ko buka mpeka. Buka mpeka ndeni. Ke obuka mpeka ba anga pe na ye. Et le que ça soit c'est bandi bolanda na kaka. Et si la mbala moko. Bola li Satan. Bola li Satan. Bola li Satan. Bo sala ngombala moko, bo profiter lali nango. Et si nango ekei neleki nango. Ambiance ezongi nango famille. C'est tout. Molili eleki, molili. Comme loko muta ko senga pardon likolo sepeli, bino bolo bobo ya bobo mona ngo mabe. Molili. Mais le coup de koloba kino toi qui n'ande konanga ndeni ya a sauter boy c'est que ça ne va pas c'est que ngapé na me kana ko sala boy te basale le mariage te maman lui mtate apesa kembo solo ba monte basala mariage te maman Olive dimbon boso ingratitude ba bengeli kasi anini ko ba kasi po video ekenda kite oh andeka video le kana mabongo na Yes quoi mona yes ko bijou na mona ki lokola yende basaleli yende mtasaleli to lokola ezoma ki na nzela wana parce que nzela koma ki wana kweza ki ke no mnoso olingo sa eloko boyo sali video eleki ekei ndesko mo bato bakoma ki bazoba le bato bateka ki ba melimo na yebisi teki molimo bateki bomoto kufi nti ngoma mbeta Nzalo ezala makambo. Nzali ana makambo ebele. Donc nzali ko msebe mtu kizengi. Oui. Obeli pa mutu. Eza mabe. Faut que se battre le quoi ba biso ba Gabriel.
Moi muto sakana no. Exact. On rappelle ngale sini. C'est la ngani pour rappeler. Exact. Pour Luka. Exact. Eh. De travailler ba fort de le quoi na kasala. Soko sakanyo kendete. Donc Esther aye mbazana eka simple représentant. Otika komiko sama ocha. Chai kimpia tu mao. Chai chai mon amour. Chai chai mon amour. Babote linga chai nanga. Aye eka simple représentant. Ma bini sibina nisi bina pas passer le coup. Makam congolais. Congolais zalikam. Congolais sera zutio. Boko sukola na ba caleçon. Batu batinda mana makopo yo. Boko sukola caleçon. Boko bina na ko bina bonyoma. Tala. Po luka musala ya bo sala. Pour la respect na bino. Non, c'est pas possible. De l'autre bord la mukande de. Tu vas nous le que la représentant ça va simple représentant. Ba moni malongeza soute. Ba le mina ba. Pona yembi na mona te. Oh ndeko si moi faille. Bino bosi ba balukeli. Oh ya. Oh la ka bongo. Ba raisonner parce que nyonga nyoso ba. Nyonga ba on. Ah bien, on a question pardon. Non. Botelinga ki guerre là c'est caca. Non, mais c'est pas possible. C'est très important, c'est très important. C'est très important. Voilà na yo ya. Nicolas Delina, merci. Voilà na yo ko lobate. Ekomaki na zwaki. Mama zozo na ende basari. Yango. Mama zozo sari basari na ngane komi muke naza na basari ya bazozo. Ya solo hein? Mazozo sari karatoleni. Papa Chikito, papa Paradis na papa Paradis. Paradis secret. Somo. Yopo kanga. Nakangi mobimba ya kotike za. On avait fait tout na France na okeli la kuna. Oh mais je vous dis. Waka mutu ko botola nga papa Paradis te. Mobali mbinga, mobali molai. Ya mwasi nae. Mwasi ne pe mwasi kitoko gentil pembe. Ya solo wana mama to pesi mbote. Mbote bele. Mobile ya malamu azalaka pene pene mwasi ya mbote. Tambola ka ndinga. Bongo. Amen. Ya gabi. Moi liloba. Mouton surtout a besoin pardon tozali vraiment tozana biso soko senga na yo koyoka soni te ata na kuzu ata soki omona ka pembe o ba bloka akoma mona ka pembe na profit tinde pa mutu ato tinde pa na nganga na okomisa akoyoka bima na ona distraction bima na ba problème bima na mabe yana ba biloko muso ekanga ba vina biso ka po finga ki moto c'est ça ko finga ki na muto na funda ki opa nzambe yo yebite ekangeli yo banzela o sala boye mabe o leka boye mabe c'est libérer na yo c'est libérer na yo ndeko ko yoka soni te c'est dégager molili ya makasi molili ya makasi Babi le pardon libère oui oui. Senga pardon, monsieur Tokomi na biso na suka. Grâce à Doral. Grâce à Doral na France, moi c'est Mbongo. Moi c'est grâce à Doral ya Matali Kolo to kwanda ba Joël Kacha. Atangi cha 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 cha. Bah. Grâce à Doral. Goana. Mbote. Hein? Hein? Et yo kanga zo bana zo kalanga ngote. Donc tu vraiment na suka nzamba sala bi. Hein? On continue ma na bwaka te. Bwaka yaya. Na bwaka te basungi sungi na poto. Bwaka yaya.
Lors bisalu na pesi ombote sikozali petite sœur moi sa mondele. Olongwa bongo kende wapi? Irene Kidia, Isaka Lidi, Isaka Misa. Wana batu nanga bana nanga leki nangai. Christelle Vuanga ya camarade nangati. Oh, Christelle Vuanga député. Ma copine. Oh, ma chérie. Ya kenda pela voyage ya elinga biloko. Tikolo wabo. Vuanga ba Christelle. Vuanga ba kimosa kitoko bongo ebele kingo mwambe. Mwasa moindo. Obika zaka pe miss Azaka miss. Kingo mwambe. Mwasa longwa bongo azala akakoma boni. Mwasa mbongo humble. Na mayele et puis humble. Je vous jure. Humble. Très humble. Cédric Bolembo. Ekeye zongi. Di koyi. Pour Cédric Bolembo, di koyi. Bambote bele. Bawana nyonso. Bamikondi musu bambote bapesa bangote. Mbote kabo. Topesi kabo. Kondi ya bino yango. Topie kabo. Mama Fifi Masuka de nous. Topesi ombote. Topesi kabo. Na katanga etomona bashiki bosongo. Tomona makambo onde ni sala maka. Tomona ba colonel Sina. Je te dis. Mama Fifi Masuka sa musala kitoko ya solo wana. Musala kitoko nazo ebisa yo ko elozi e komi loko mususu. Nzambe ko mama nani? Mama Fifi Masuka. Mama Fifi Masuka. Azo sa musala yenda gouverneur ko ya kolo. Oh! Nazo musala. Mama Fifi Masuka bokala kana lo bana ngate pona ni. Mama nazo musala ezo sala mana tikali Natali na bi mona basi tozo lukande bango e. So baza 5 na kati ya gouvernement. Na kati ya gouvernement vraiment. Mama to pesi ombote. Mama Fifi Masuka to pesi ombote. Bengisa biso to na so kolozi to vanda ta une semaine na MK. To ye na biso wana totali. Totali misala to salele ngo reportage. Ouais, reportage to zongi na biso. To zongi na biso. Comme to betela ngo lisolo ba tu. Po ba miso ba oye bate. Mona pela na misu na bango mo. Po tembesila. Donc to suki wana ba nyonso ya ngai bolinganga bozala bino bolinganga te boyiko pesa force na continuer lisusu. Po so bino bozate na ondozala na mo na koki. Mais so bino boye koloba ndesala kina mata lisusu. Vraiment nzamba sala bino bolamba. Bo s'abonner massivement na Bolembo officiel. Boya koyekola kolamba. Bozo s'abonner te. Bo s'abonner botonda mwasi nde kolamba. Cuisine nde ya. Bo s'abonner. Le ventre donc faut dire kitoko po na soko yebi kolamba tala maboke ya olambaka elubu monene mobali yatonda olambaka elubu monene mobali yatonda nyoso wana se bolingo nyoso wana se bolingo nyoso wana se bolingo nyoso wana se bolingo yaka koyekola kolamba yakaka yango ba soko lamba osa baje okoma ndaka libala kuno mo regret tabaje papa comment ko lire quelque part mon père comment que dia libanda ya esili di bolingo no sekei ko so ba balemba mo ko lemana bazima ko bache na kati ya maya ata pesa zangi di bala lo bagi na nga indie donc on est arrivé pratiquement à la fin, on se revoit très prochainement. Louise bye bye. Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et à distance pe otia ba colline ya ndenge na ndenge pesa biso confiance côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge de fois te otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo okozala bon mobimba. Il y a différence ezake otie biloko na Chine au futi mbongo na destination. Ekeyo. Oui.